minga le bezate sabna loba minga boy ngoso na kama palate bakanginga et minga le 25 décembre hein le 25 décembre Kalamu Kasavu Banal Kominakini Lingwala Matete Barumbu 15e martyr tondi et bata baneni ba ipen ba sango baneti bayaka donc Toto CG et bon le comme vous avez quand j'aime quoi Gaia bocha na palais du peuple et quand j'aime soit Gaia bocha na Uleri ya Gaia bocha na nini na Sendwe pour tout ba arrêta battre la rade de Kajia pour la na style ya nini à laquelle elle est et à ceux qui besoin de style Père Noël sonyoso rouge pembe na mutu de décorer martyr wana mais c'est là 3 leaders de l'Ojaboué et les gars bien mbote na baebanso bazili bakuya kolanda biso na Chantal Yanzambe TV to s'abonner massivement to liker to commenter to partager ezanga ya bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise ndenge kaka na lobaka l'actualité nous oblige à faire des analyses. Là je dis un grand merci à Montréal balobi Maslo Mambote image toujours claire et sans oublier à l'assistance de Christelle et beaucoup. Là je salue, je dis un grand merci aussi, je salue ma maman chérie Mayende, la sublime, ma maman d'amour, je t'aime énormément, je t'aime énormément, motema batuya, papa Joseph Kanda Petit, na bosanité balobi DJ Overdose, John Cash, sans oublier balobi le lion de la tribu de Jida, Charles le millionnaire, na Koko, na Samigra Amba. Toujours, sans oublier balobi, champion Rodrigue Aibanda, Mobala Batuya, maman Amina, na Bossanité Lisusu, bébé la joie Mayende, sans oublier Merdi Caro. Vraiment, l'actualité nous oblige à faire des analyses. On est là, Samigra Amba, mingi, na pesa kobe matondo, na bino bae banso, bankana nangai, bolinga kaya bino Samigra Amba, lelo tozali na Goga fou de Wata. Vraiment, il est fou amoureux de Wata. Avec lui, on va essayer d'en parler. Tomé Kampé Kobeta, lui solo, il y a le 25 décembre pour Ezoko Yinda déjà. Et Kotoko, Balobi, Totorino ya Tembe, Ritier Watanabe, Mukwa Tombolo Balobi, toujours le 25 wana martyr et Kotosa. Voilà, je suis avec lui, on va essayer d'en parler et peut-être découvrir talent naïe to me campé ko beta l'actualité mususu parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses. Montréal si tu veux même langage avec moi salara ndeto salara panzelanga kotiselanga Goga fou de Wata. Bonjour, bonsoir, et ça dépend de la Balantina Bisso et si Kanyon Sobazomi pour la Rolanda Bisso. Bonjour. Goga fou de Wata, of Maboyo qui Goga artiste à comédie, Morali Banga Kanda, mais à l'Obilaka fou de Wata quoi. Et donc Masula Wata, il y a qu'à faire un côté de l'ingénieur César. Goga ya tembe, lelo. Goga fou de Wata, lelo na micro ya Samigra Amba la Cléopâtre de la presse. Okoki kolobani ni bandeko oyo na nubayebi ote, on se présentait tout d'abord yamboye te tokota makambu ya milulu oyo eza le 25 décembre ya Totorino ya Tembe, Rite Watanabe, balobi toujours à moto ya Tembe, Gogan. Bonjour à tout le monde et na ba obayebi ngate artiste comédien et na tambo pe ma groupe belé et na les qui na groupe les ambassadeurs na zalaki pa papa langa ibutu pa Christian Petit et na mito pe na groupe succès des stars on a kamba on pe sunga moko et na ba masalanga pe belé Goga bora ba vitesse boendeni veut dire oyebani non vraiment te au sali groupe na yo likamoni ni yo na président na yo ibutu. Boweli nini lelo osa société au créer groupe na pourquoi presser wana ole oye kolanan mais na longa papa ibutute na saka na parler mais bébé ndenge Wata zalaki na maison mais ana mo bon na ndenge mpanzi quoi
finira toujours au longwana yo so déjà au commune loko ya yo moko linga mingi o sala loko ya yo moko ke place aux sala ya mutu msusu. Ah non, ça bon côté parce que na respecter ma monyo sa papa ibutu et chaque répétition na biso vendredi na kindaka na ratarate et chaque tournage n'est plus na kindaka na ratarate. Donc vraiment papa et pour na yebana vraiment ki batu ba yebanga bien à travers papa ibutu quoi. Donc moi là la reconnaissance veiller et moi ça reconnaissant vers Isaac parce que yende mutu vous allez toujours reconnaissant envers yé voilà ah parce que yende mutu asali ke lelope na yebana pona kuta pe na yo na nzela na ye quoi c'est que nakuta na yo et voilà là je sali papa Ibutu magro pesi mbote tenga na pesi groupe na yo sko esa ko évoluer ndenge nini o joua Carole nini donc beteno lisolo ya groupe na yo wa papa Ibutu bambote belé ceux qui na bosanaki date de mois oza groupe nanga zo évoluement ça normal et toujours travailler na espace na biso mo na dor grâce na Fox et tu travailles chaque jeudi tu banaka 9h à 15h répétition na biso et tu le kana sa limite ya chaîne prophète Kamale Kalambai tu le kakawana chaque lundi na 21h réduction chaque vendredi na 9h et ngamoko na joka mo normal je papa mungala pour ngamoko na mutamoka ki monga mungala kanda de musique ya solo balandi na biso ya Chantal ya Nzambe TV ba découvrir pe talent na yo betela bango nonu ki mongo wana ndongo lobi ki papa mungala e ba ndonga na ko mona kaka bongala ka mungala masekita nenga bana ikaka bona longa ba banda kuna mbanda ka tsida kisasa na yangi na nzela mai na ba grimi yo bi grimi donc ngave mona mateba ba grimi wana nzela mai ti na pe masasa e na pe na masasa ka awa bo na ebe bete ce qui vient à vous savoir sous nini na yiko bossa la suko la moni libinza donc kisasa le kika pema na yiko kwa kisasa te na yiko benga nako bando na zo ngabe mbandaka pour kisasa le kebe pasi donc bana koma kisasa basa kisasa ba yiko fungula ngabe miso taka bana linga basi na simbate ce qui va linga ka meka dola ngabo mo se ba boy yo iba motamboka to linga motamboka te ke linga paka juma oh kisasa voilà l'artiste bravo vraiment balobi ba talentueux ya boye il faut to pesa bango pe chance lobi pe romona goga fou de wata akokoma pe esika oyo pe bandeko mususu bazali goga yo zali artiste comédien ndenge nini okomi lisusu goga fou de wata. Bon, j'espère que tout le monde est là partout quoi. Surtout que tout le monde va venir à Bisso Roger et à zapper porte-parole mais à zapper artiste comédien quoi. Et de tout le monde est là partout. Et rendez vous on a à marguer et je voulais normalement le monde a côté au peu dans ce makambo. Donc tout est là makambo de tout le monde est là partout. Il y a Bisso batambokat. Miss Maka c'est quand on dirait la mandaka la ko pêcher mutara na butu ya ka molili mwinde za bataille. Ce qu'on a fourré maronda Bisso ba yimo na ka malamu. E ben ne pe na ko bunaka na kisasa. Voilà ba courager ba bibilo ba monga ba be courager o monga toujours kasa tango yena ki sans Luka, on s'est imposé, on s'est installé. Voilà, là je salue la qualité de choix à Olga Bilé pour Amba Mola Disnanga. Sur Balobi, quelle émotion, l'homme Mercedes. Balobi, deux prix Waterloo, sans oublier les sommes condimètres. On sait toujours Maître Christian Bassons. Mon avocat de Sursure, Nono Basson, c'est le millionnaire depuis Paris. Balobi Kindagi. To kota nanu ni susu masolo nanu ya wata na be to beta masolo parce que za goga fou de wata to beta nanu masolo ya le 25 décembre oko mona ngondenge nini eko kendaka ndenge nini wata akotondisa stade wana bien pesela. On a déjà redémarré, retournement. Wata siko ezani. Là la poignée va bébé. Oui, là la poignée va bébé. Oh. Parce que marquis de tonda kala. On est là que l'on va te sortir. Habitué dans style à croix. Donc marquis de tonda qui
et là la pongi au comment on a que marqué tourna qui le 17 décembre et bah qui à 14h n'a reprend dit que ça na des gars et marqué tourna qui là la pongi et to bengi si batunyo so boya dans le 27 décembre et na bi que bolinga la bonne musique bolinga musique intelligente bolinga ka boyo comme na que oui que mutu vraiment yé tu vois et boyo ka son et boyo ka mon spectacle bota concert ya solo la bonne musique intelligente auto bombi et boyo ka so ba musicien solo ne ba yemba ka oui musicien o ka miemba zoyomba ozo ka tando azo boka o ka smoke azo ma différence o non boyo ninga le bezate sobna lo ba minga boyo ngoso na ko ma pate ba kanginga voilà pour te dire oh yo ko bisa ta 5 minutes orchestre misu o yebi. Ok, c'est un ami qui m'a posé. Ok, merci beaucoup. Kandeleki, parce que dans la kanda, on a eu qui va fongola qui va loba tout trop quoi. Et là dans méchant et minga le 25 décembre. Hein? Le 25 décembre. Kalamu, Kasavu, Banal, Komiakin, Lingwala, Matete, Barumu. 15h marqué retondi. Et baneni ba ipen, ba tango baneti bayaka. Donc Toto, CG. Et bon, quand j'aime Gaïa, on a parlé du peuple. Et quand j'aime soit Gaïa, on a ouleri, il y a Gaïa, on a nini, na sendwe. Pour tout le état, battre la vague de Kajia. Pour mentir, on a ma baie. Les hommes à la canne. Ah, ma petite balobi fort. Le 27 décembre, bino pe muta kufa neto mona ki pe batumsusu bakufa ki yayi de mort d'homme bakufa ki bino pe bo organiser ndenge nini po étouffement na batususu ba roya su gogo lisusu roya boma lisusu batu te ba biso la musique intelligente. J'espère que ce pardon vraiment so na yombo na famille et koyate po ya ote na kufa ki na maote koyate. Et j'espère que tout a tembe mo na fo kama kapona concert le 25 décembre chaka mabolongo na se pour na nzambe na yeki makamboleka bien et ndenge mo biso ba fou de wata avant na bima na parler na fou kami nzambe sunga concert le bien mutada été po ba makokezate oyebi que tout le monde est responsable et mututu abima tiki parler na e ako tapena bana moi si te pasa mobile ayebo akufu en tout cas ça bien té et te bi que Zamba position nini bozui côté sécurité pour bayebi que stade ya moko ndenge kotonda bewata ba shege ba koya ebele des ordres rozala ba disponibilité nini bozui na ba organiser loko wana et koleka kitoko dans les meubles dans les calmes côté sécurité là ponya ba bébé la pogne parce que elle te connaît ko vider marambuna marti et les cas dans la meuble voilà. Voilà, et tu as vu la marti, bon, on a qui te bien ça qui, bah, mettre commune à qui, te bien ça qui a l'ingwala, te bien ça qui tous les maîtres, voilà la marti, te bien ça qui, nani, combattre la biso, il dépasse, te bien ça qui, dipogué, te bien ça qui, na ista, nyoso, te coûte qui te solo là qui, et te poser la bango, pour garder vraiment qui toko. Et côté ma mettre derrière pour un bébé. Et côté sécurité, il y a bidawata. Muta niveau li kola tanga dans sécurité derrière qui toko et rezoya tanga na yana mwana nga beni radi ana polo de la royale le 25 décembre nga siko fu de wata na banga te bon siko binu e boya na bana boya na ba papa ba koka ba nyoso yala to fêter le 25 décembre Noël biso nyoso perdre na muto to na style ya nini to mona ba na style ya nini à laquelle elle est et à ceux qui biso to na style Père Noël Seigneur so rouge pembe na mututo décorer marti wana Seigneur 3 leaders ba idéologie boy et les gars bien et le 27 décembre le 26 to kangi créé fongola to boka na océan na océan n'est pas après wata ba stade pe msusu roya na beta. Après Wata Toyoki déjà Jésus de nuance par au bête stade. Ah, monte na yambo. Jésus bête la stade de travail, ça n'avait même pas fongoma. Et fongoma. Wata lingale mama ba polémique côté. Tokota nanu lisusu balobi le 25. Pourquoi a choisi qui a pona qui plutôt date le 25 wana parce que toyebi que ya Noël ngema makanda Papa na ye we rançonne igwe les phénomènes le roi de la forêt abotamment le 25 et ça
pour afflater la veine pour bananier sa maison mais en bas il y a un concert tondeni. Bon, après tu n'as no go gagne mon guerrier parce que tu beta qui mi ange mi démon tu bien si mututé. Tu beta qui biso moko. Et tu beta qui la papa na biso ya Noël ngama CD et na CD ana tota komaka ngo tota komaki les grands formateurs de tout le temps. Donc Nyama aza formateur à tout le temps muto la sa biso boulot. Et ça peut honneur moi kitoko bien te bi que so du dernier fils que wata tout de contrôle muto contrôler le monde entier ma musique. Et yango nga ça fait papa ne plaisir à ce concert un jour le 25 décembre. Mais te bien si ba invité te. Oh ko aye nous les a toto ya tembe. Marqué retourne pour ne retirer watanabi. Exactement que pour le 25 décembre. Et ça honneur ya papa na biso oui ensemble. Et na musala la saki goga akabi que concert appelé le 25 décembre et to fêter maman pèlerin ba maman na ba papa na ba leki na ba yaya tout ça quoi. Et après wana na zone susu marti to kani fungula. Voilà goga ça qui trop sûr hein. Ba surprise nini Totorino ya tembe a bombeli biso. So de vito na ko ba surprise comme concert ba to miso ba benga ba surprise mais bon na gite et bimaki na ba marti ndo le système ba bimaki na marti et c'est pour ça moko ndo ba mona ki fiki ne tondaki ele ka toto yemo tango wango likambo na tango na yango oh tango wa wata e ne ba boya e kotonda makile kotonda Totorino mona suka goga mama makile boya maman musique kitoko boya ngana sero 15 kuta musique 10h marti pe kotonda na 10h pour na qualité musique oya otanga na la kaya la musique intelligente désolé mais la biso na mo lo mo na miage midemo sentir fou de wata te mwana nga kotibenga te love na yo bébé te bota mise en famille pauvre jamais qu'elle va salir de Léo ata sangi papa sikasiki tabate o wana silipona nga nakosuka wapi toto atembe nakoza mosusu wapi fude wata e wa babi fude wata la kayata stefie yolali na nani no mawa na ba esandi mawa umbala shako ezebele pour mettre ba belle ba mélomane na biso ya wata na beba oyo pe balingaka la bonne musique ba ya ko savourer Totorino ya tembe ba ya pe na bana na bango ki moyibe rozala te sécurité nyonse rozala tankos ta sikoyo ngana ba mutamboka de biso na mboka to moya ba minduki pa mapamba te et to mona pe no ba stade la kitoko to mona ba mituka te so ngamboka te na zoya déjà et bon siko bino ba quinoise ni neza na siko boya ba tetu ko lezo da mboka boya chombo na yo yaka na ngo okozonga na ngo ndengo yaki e balobi olia so lingi bolia to che biloko tala o batangola transport na bino ezana billet oye hôtel ofele tout ça si nous les vidéos ozonga ngola donc partout dans monde événement moko bako sabino pete ba tuba lo ba pete événement moko o bazozela ndenge to sela ka bonne année et les réseaux za ba Noël tout événement moko le 25 décembre sabino bombo na ngotanga na moja musika sabino boye ba te menga dana zoeba parce que toto za mutu moko asala ba na sentiment te asala ba na sentiment te taka album to que 3 ans et betaka nango déjà et bo sepela nango te bo sepela nango te bo sepela ka nango et boko sa mate boya la bonne musique yaya la ta pro la ta soin o ko ba pété le ba ko toka na mulunga na sentiment wata era mata gogo fude wata nani papa ko pate wa mta ba so kitabo mo kile tondi so yo me ya to la sa examen d'état to kitina ma tete ma belle zote ma tete tondi a des gars et bon sur na marti Deba matete stade déjà 80 000 places hein. Ah, tondi sango.
te bêta dans limité. Te bêta dans stade, on est à 80 000 places. Te bêta dans la 10e mairie, mais on a ton la première, tu na 20e mairie. Zélé Zalagité. Te bêta dans Fikini, mais tu as Fikini, Mobimati, Nanini, Kola Bazalemba, Batbakota Gouté, na Fikini. Et bon, on se voit la Marty, il y a des espaces. Tu as bêta dans Triomphal, mais comment tu as Marty? Tu as Triomphal Kuna. Batbati na Marty, tu as l'espace, mais l'espace. Et bon, on se voit la Marty. Na Bissibino, bon, Lucas, ministre des Sports, pardon mon papa, parce que tu as vu que loi est la loi. Mais limbe sa biso. Ce qui est boucana. Ou à ta refuta. Parce que là, vous avez mis ici. Je vais recommander le logo et commenter le lot. Voilà. Fou de Wada a senti vraiment motivé. Na senti pas ok, nango bientôt, ok, nango bientôt, ok, nango likolo. Ba polo est disponible déjà pour na batunio sont comment? Malembe, temporiser. Okuta la paix dans la wata. On n'a pas. Parce que na ebike ba vela nga ba smoke bazana ba chando bazana ba vela nga ba ambulance tout va ve. Orchestre nga to bano orchestre wana to répéter na nini na repas gambela. Biso to repas gambela to kia uleri. Donc orchestre nga. Et ba polo est disponible. Pour les bandits 8000 francs matin. Et ce qu'on a dit toko et ba bloto là tarana ba kagoul ba dino là $20. $20 la tiki toko et bien est disponible. Bien $100 est disponible. Et pour na biso ba piake, biso ba fou de wata na liboma wata. Na piake. Na ko na fort de thé pour na linga wata. Na ko soma ta moi 5 billets 2500. Na bi que na zuma délégation na fou de wata banderon na to Koti Marti. Ayo mo pe prise. Na ma pas suppose. Ça va se non. Bon là tu as comme c'est des staboya. Na zibango et so on fait na wata pour vous appeler ma bogo petite parce que on wata mo kabara. Parce que na wata ma bagara so likolo. Et bon sur biso na wata. Os bagara so senga ba 2000 et pas présent Bobby Pessa de futur moi la victoire. Moi $100 pour vous attendre $20. Et gardez peu na ba niveau. Eh on na mama mi kate. O tala ngo. O mona mongo tala. Mongo mongo tineka mbandaka Yesu alobelaka wata fu ya wata fu de wata bengana shebino wata boya ngati ndule bien na yamba lisusu donc côté par qui théâtre au freiner non comme nous rapporte parole fu de wata théâtre ya ngana ko tika musa théâtre ya musa théâtre be musa ba ko mabe mbandaka pongana luwa ke mbandaka uti kuno zonga sukuna ndeni nabosani te donc nous allons au perdre voilà perdre biloko miki wana ngamo juja bana mana la mettre plein so kosa mwana na ndo la biso sambwa na uzamneke kilide na ngate ya tsongo mpanzi na se charger na yo na mettre plate na mettre plate ba masa nga ba Chris ba yebi Chris ba tula yebi ba masa nga ba sada de king yebi ke na mettre plate ne makamate na tshino pembeni tuna bina pose ba arti o vena biso wange kwa sona lobaka voilà fou de wata goga fou de wata vraiment tokomi na biso presque à la fin un mot de la fin na yo na ba abonné na yo batu na yo nyonso ba s'abonner na chaîne na biso Chantal Yanzambe ko kolobani na Chantal Yanzambe TV ba s'abonner massivement ba aimer ba partager ba commenter wa tous les fans balinga artiste RG Goga o walinga fu de wata to s'abonner na Chantal Yanzambe et chaîne moi kitoko ceux qui na zoa chance à kolega ba Chantal Yanzambe bo papa na ibutu dali de moi ceux qui yote pas na comme arte et na tous les fans na ngana tsuna tela ba président ba pesa et s'abonner na chaîne oyo ba président madesu mo finduka matembela victoire motema mama Dorcas et s'abonner et nazo mona mingi nzambi na ngai tena obuaka bango te to s'abonner kaka et to bosse dans le 27 décembre parce que vite va to buaka comme on a ba fude wata bazalaka ba bibi ba boka ba luka ba na choc mabanga ale mabanga zate ale le 27 décembre s'abonner na Chantal Yanzambe o mona ba conseiller kitoko ba théâtre bien ba gaga kitoko ngaya le 27 décembre
na kendenge ni nebi so tambo na kaleso na teka polo likolo ya wata na kaleso na ko gade okufa pona wata. J'ai des émotions ici. Tu pleures. Tu remercies. Tu remontes. Tu retournes le matin ici. Tu me regardes dans de loin ici. Ah, Goga. Goga, c'est la mona. Ah, Goga. 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 Voilà, mot de la fin d'ailleurs, Moutoua Lingi, Amona Goga fou de Wata, à Koikozo, Nini, et puis dédicace parce que tu commis la biso na souka. Ouais, merci beaucoup. Ce que nous avons en fou de Wata et ce que nous avons en fou de Wata dans la dispo et na plus 243 9 98 75 74 36 et 82 89 00 777 et ce que nous avons besoin dans la dispo et na solo la nga play ndenge vi na Wata solo la et ba mbote na nga solo na tala mingi à gauche na moni bébé de moi bébé Miradi ba mbote belé fils à papa et na moni maman ni tatoué na Canada et na zomona massa na nga Benoît Zeko na Canada et Trésor Antoine na Canada et ceux qui na quel sous na ngamba boy na mona massa na nga Kisidia na kata France wana asala ke ezala bien na busamite bana mai et tout s'abonner na Chantal Yanzambe tout le monde et na mona sous groupe succès de Star Mobimba boza ya ngai so bien le temps abino émission za batu et que ça la babe makasi tokutana to sur la ça biso bien merci beaucoup ndebo ya mbinga na sentiment boye et na bi que ceux qui le loté togoya si bien quoi di begoya egoya non linga na bela Dadi Yama yo le 25 décembre kaka. Merci beaucoup Goga Fou de Wata le 25 décembre nde makambu balobi totorino ya tembe donc je suis Wata na be balobi stade wana talaka ya tembe totorino ya tembe Goga Banjanga Martyr voilà là je dis un grand merci à Montréal Balobi Maslo Mambote image toujours clair. Je dis un grand merci à Mayende la sublime maman Chantal Yanzambe. Je dis aussi un grand merci à Tendre Père Yemutu à Linga Kitokutana Lisusu Namokolo Yalelo. Vraiment je dis aussi un grand merci à tous nos abonnés, tous abonnés massivement, tous liker, tous commenter, tout partager, s'abonner, commenter, aimer, partager, like, voilà, et c'est la Kinga Yabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. On est là, je salue toute ma famille, je salue tout le monde, sans oublier mon fils Chrismi Mavungu, maman t'aime énormément, Balobi, les boss. Trésor Ikio Eyale Moyaya, je t'aime beaucoup. Sans oublier Balobi, Olivier Songanti, la Kata Window, Perpetia, Willy Moucheni, Balobi, toujours dans terre. Dieu merci beaucoup, le papa, la prince Arthur, la bonne sanité, maman Nana Bokolo, Balobi, les banquiers. J'ai d'ailleurs Mola Leki Yamoto, Ngaina Bino, Tokutani, Mbala Yassima, bisous, bye.